quoi ça le hein et soit yibino ça dit quand yibino le match d'atche ça dit yibino nzo randenga azana aza très impoli aza impoli impolitesse ba ba une impolitesse na internet banzo wana mais aye ba ke ndenga memi la vie na ye aza pe na koko aza pe na mwa na ye aza pe na ba cousin na ye aza pe na makam na ye aza pe na mwanda kuna ye wana papa chéri sombela ye o lela ke moi abaso na mbongo na ye ah papa ya na mbongo ah papa Banza London TV ngana yebi afia nani ya afia nanga Laurent Sokoko yo afia nanga to sola no na boy yo afia nanga ngana bi Laurent Sokoko achuda Paul biga na mo le ti ala ba makamande ni ya vana na papa chéri te papa chéri abwaka yo te papa chéri go fana mutu lo yo te Laurent Sokoko za zoba yo kiol monde mi si valeur tout le monde a mo finga yo Laurent li papa la gomme moni Banza London TV oh la ça wana soit disa sonda ko ne nda côté e wana nda côté alors pesa mwana choka ba pourquoi bi wana viol non avancer basi ça ba makamna bango bazala nango avancer na mono silike asiliki te mena expliquer pas zoba Laurent Sokoko wa kiol wa zoba ngamna sola no achuda allez Banza London TV. L'heure de la vérité a sonné, amis téléspectateurs et mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Dembanza London Télévision, dans votre émission Totika Place de la Culture. C'est toujours la voix de votre humble serviteur et M. Mago, l'apôtre de tous, eux, les journalistes, autrement dit, Mobile Nzambe. Un grand merci Nzambo à Pesibiso Pema, Yaofele, santé, Yaofele, liberté, Yaofele, parce que Bandoke Belair, Banakacha Bakoma, Basuata Bassal, d'urgence, Basuata Mort, Basuata salle d'opération, mais Yonanga Nzamba Pesibiso Pema, Yaofele, Yamonga Mago, Censeur Pessarami, merci et pas un zame toko ça la tout ensemble mais aux important te Pessara merci et pas un zame mende a Pessibiso Pema il y a Ophélie le autre yambi artiste mboka chanteur moko ya ba figure emblématique moko dali titulaire na équipe attaque chant ya wongi musique BCBG na combo ya Achuda le lundi donc toko solana ye tant qu'artiste chanteur parce que BCBG machine à musique toujours dans le mouvement toujours dans marché à disque balle de match bazo consommango on va essayer de parler avec Achuda par rapport à tout ce qui se passe dans la musique on te rebête beaucoup plus mentionner la musique tu retires la professionnelle la vie privée awa donc simba tu te reçois mi masolo ya BCBG masolo ya Achuda appellation moi qui regarde par rapport à la musique ya Congo ndenge ezo kende un grand merci na Debrine original 3 fois Arena International merci à toi Bob Kokisa notre réalisateur majeur merci à Moïse pour la prise de vie merci aussi à celui qu'on appelle Sam Kunku le nécessaire monter ma mère et Meko qu'on a à London City un grand merci aussi à Maître Baïna très fort judoka international alors bah refond la caméra rendez-vous 4 ans pour tout monde en sous naipsa ni na mo boyo Achuda te ba plan du temps kaka yo ebiwa mutu na ngai ba plan du temps kaka nde yango emsusu le tout du temps yango to sur la mo moke ko o bien ça ninga bien na bengo na magona na présence za ouvre ya staff London ah na yo bien na moné pas deux fois c'est présence za ou to pese mbote Achuda et c'est mon magasin vraiment na kata de Dembanza excusez-moi permettez et c'est mon magasin vraiment na kata de Dembanza London TV ils ont balé bosso les gars en Dembanza London TV et mon pona babona Dembanza London TV donc Dembanza London TV ne tombera jamais voilà biso to s'abonner déjà à donc tout le monde yaraka va faire ça maramé vandaka fatigué un peu fatigué mais là toujours apte mais vous avez machine à musique vous fan daté toi na kina wato kundaki collègue dans somo lala après to kendaki Bukavu to beti na Goma to beti na Bukavu kozonga kisasa pe moi fatigue mais yebika kotambola rabo kitina aéroport bokati sula Kivu da mai na bateau bobeti bozongi su na bateau bozu su avion bozongi kin moi fatigue oya olandela mababana olandela ba famille banini moi fatigue mais sinon ça va bon tu ok ne sous pe Goma na Goma Braza te brata to kenda yon kala sikoto utinde Goma Braza Goma Braza et rinel très bien vous offrez de terre tu là c'est ça la même ligne pour de voyager et ça la plaisir pour toi trop sollicité musale zo lugabiso yango moko
Donc c'est pas donné à tout le monde. Tant que le Gabiso, c'est que tous avons une activité, tous avons apte. Voilà. Est-ce qu'ils avaient sur le BCBG comme orchestre présidentiel? Orchestre présidentiel. Ben oui. Ben oui, il y a d'orchestre présidentiel par rapport. Il y a musique Nepsue, c'est Belsamo Konzamboka. Abeng Arabiso, c'est Belsamo Mama Denise. Abeng Arabiso, tu as Tobetara devant Mokonzamboka. Tu as parmi l'orchestre présidentiel. Donc, parmi l'orchestre présidentiel. Ah, donc c'est que je suis dans la carte, c'est dans la ville. Il y a des gens qui ont été belés, tu as Bakadi, tu as Manda Chance, tu as Vincent, tu as belé, tu as belé vraiment. Mais surtout, tu as sala misala bien, misala on est appelé ça Mokonzi, yango hermo so on a besoin ya ba divers naé, tu ya kana pour nous recevoir ça Mokonzi na ba pa naé. Un mouvement déplacement, cadre musala pour accompagner pour la ambiance. Ben oui, pour la promotion naé, propagande naé. C'est ça. Mais les autres côtés hein. Ben oui. Écoute, on a eu temps mais au vide voilà, depuis la disparition de John Molex et Venam Somoulala, l'état de santé à BCBG, à Billy Moro et le Pina Papa Chéri. Non, tout ça très bien, tout ça vraiment très bien. Tout ça bien, tout ça très bien. État de santé orchestre, ça très bien. Le but, n'a bien ici, tout, fanatique, toi la bonne musique. Baya hôtel à Bisson atmosphère. Rendez-vous dominical, côté de Beta tous les dimanches. On s'appelle la bonne musique. Très bien. Nenga toujours ça battement muké. Bon, attends l'émission tout ça la tour au Eroya, faut en quitter. Nabi une mamie goyemba. Mais ça c'est moi plaisir pour moi trop mais c'est beaucoup moi le bateau, vous savez besoin ça va porte-parole. Attends moi muké ba résumé muké. Ben d'ailleurs tu dois mais ça c'est moi plaisir au capteur avec la liamo sunia monate. Maswatonganda kwala la teo. Usheri koti sangata na bukanga lonzo nakendo lia mikungu repezanga mukuwa o iga déplacer bilengi na sentir na perdre 20 kilo bébé zongi sa bilenge sikanango marquage leki butube somnie iga yakae balobi nanga Igaza na Vatican na la tato jeto na la tasutanie na garderobe na nga etikala kaka kanzaku bamupe bokotisa nga yata na mayu ya pona mona mpulusi nenga tiso ngama muke lulendwe ye lulendwe lulu Chéro salanga mabe lulendwe atoko kende tozaba Kristu lulendwe ata papa mosengwa ko sepela te lulendwe la kisanga alimentation ni bate kaka tendresse na sombe na mitandre wana chana ngai na chena balde match na volume 1 volume 1 titre noza lulendwe gouvernement take polio abosanyo take déception ngai peuple nazo souffrir pidie mubengai alingine ngate leta kote la ngai mama moto kote la kanga soki na bundi na muninga bitumba bolingo lololo feta sengi abandon mena ebite na matangomba to na benga mor mpo babike ba mataka ngomba bake benga mor siko na lingi momi alingi ngate na ebite na matangomba to na gebenga mor. Voilà, à Tuda, Lulendo. C'est la raison que ça va au ciment. Bah, ya, ouais, kaya kozala pena Zadio, Zadio Congolo na senga kina yo totunga monima na temple bolingo. Jérémie Biafra. Zadio jali portable ya Léon Bilogo Zebeli. Bilogo Zemwe Beli. Katanga mike chéri vraiment lokola nyampoul. Bile bana mike bakoma ko fiba Fibanga nambangu système à Charlot. Au chéri vraiment nazala excité facilement na regard yampamba kota la kanga bote chéro kokoti sanga dragila wana bolingo Charlot c'est mon ami ya Roger. OK. Ezebeli. Mais oui, vocale tigala batna mtuza bina o beta gili boss. Pana le wana pana donc papa chéri mo belle la ça batu songo. Bon, on va évoluer. Tu as fait combien de temps dans le monde de BCB? 21 ans. 21 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, réception à 21 ans, Sali?
na succès, na stabilité, na 21 kokani ou bien 21 zebele stabilité na succès na assez. Non ekokani nango ekokani mwanda mbo na zwaka na bokola la famille na ngai ami bokola nga moko ya tous les jours donc d'abord tout le monde a son tour chez les tailleurs voilà. Chacun son tour même chez les coiffeurs voilà. Donc on a apprécié na vite on a zwaka na vanda na ndako na ngai so na tongaka voilà. Je suis véhiculé voilà. Donc na voyageaka voilà. Et bien aux États-Unis oui, évidemment aux Amériques voyageaka tout qui partout dans le monde donc tout vivre en absolu quand même ça va. OK. Et 21 ans combien de chansons tu as dans BCBG? Ka moko lulelo. Mais na yemba chanson moko ya Roger Ngando Bolingo Charlot. OK. Chéri nanga kotanga tout entier. Banda linzaka misapiti soki ya moto. Kotala mpamba soki otalinga na miso. Soki ya moto etele makanga. Absence azadio pendant la journée, j'aime wana. Poète, poète, tindamana mokili. Tout y met à droit l'amour. Ba plaisir, que ba sentiment ya bolingo. Toucher physiquement et témoin de communication ya bolingo. Eza droit na ngai, chéri pesa ngai yo, bébé. Très bien, 21 ans, chanson moko oyo moko tina tabal de match et puis oyo il y a Venam sur Roger Ngando PC Mbote, ça fait le roi des chansons. Sur de division de la chanson moko de oyo tina tabal de match au depuis côté na kata BCBG et puis chanson mususu Emela pour Roger Ngando. Roger Ngando. Achuda. Pourquoi 21 ans mais pourquoi chanson moko na kata de match disque au après ce qui pas de ballon après 11 ans 12 ans et puis na nzembo emeli kuluto Roger Ngando mais pourquoi 21 ans musika des chansons na reta bon on a habité il dit que album auto salle na balle de match ça qui ezwaki ba temps ezaki plus de 12 ans oui je pense donc yango pe sala que to mela moi mukie mais loka bon makambo zongi nango boyoka susu Kalaming Telo Moussouassi. Alors, pour les États-Unis, pour les États-Unis, pour les concerts, pour les Kinshasa, est-ce que au États-Unis, pour les concerts, pour les Kinshasa, aujourd'hui, tant que le baquet, le solo, il y a des salles mythiques, tout consort. Vous êtes allé aux États-Unis et ça vous fait comment habiller mon groupe à BCBG? Bon, salle mythique, c'est à Paris, tu es en Chine, dans salle mythique. Tu as un festival na Dubaï et un festival na Maître Gims. Mindele na Mindele. Tu as un États-Unis na Texas na Dallas. Tu as na Atlanta. Tu as na Maine, Portland. Tu as Washington. Ils sont en point. Tu as bandole à danser. Bon papa chéri n'a rien à prouver. Pour na mambotal ba salle mythique. Les autres ont ma solo ya bandoule quand on parle de ndoule to beta ba Vinsone to beta ba papa Wemba to beta ba papa chéri pour ba beta bandoule oyo yo yebi voilà ba beta bandoule oyo yebi ke so koti boîte ko beta manang merede bang bang badong bodong bodong bang e beta kati lelo batika ba print na bango moko donc ba ça ba icône donc ba salle Makama mikili yo bine compliqué giti. De makama mikili pendenge zongi nango boto beta ba salle mythique. Biso zaki visa poto ke poto. Yo mona combattre la libanda na hiver. OK. Poto beta te mais zaki da visa oyo zongi za passeport na yo na maison de la France, ndela yo bon retour moke poto te mais so bon retour. Soto ke ndato ngato buka zeni to wala. Lelo pona yo nous monde la musique on a za pour qui sert la musique. C'est juste bien piano par rapport à il y a un rôle de tchèque. Et les gens ont un succès. Slogan Pamba. Ça compte aussi dans la musique. Ça compte aussi dans la musique. On a parole dans mon rôle. On a un rôle de Betikali. Soit Beti Ndoule. D'être battu sur Beta Bandoule, soit Beti Ndoule. Et au tic à la même tour, battu, bando bêta partout. Pour Ayebichan, à la connaissance de la musique. Mais souvent dans la beauté, tu as mon place ou ana. Yemba boy sala ba savoir faire na yo soko yembi boy sala boy Achuda na bi godali mon papa chéri
Bien que papa chéri ba na musique bana bazarate mais ils ont langage de côté en on n'a pas le choix. Vous allez 21 ans oui pour papa chéri moi ndam côté musical parce qu'elle a peur na bino. Attends na royoka non au santara que papa chéri mais la banzembo. Est-ce que papa chéri et comment il arrive après après mon banzembo faut monter que au-delà peut-être monsieur à 50 000. Plus coûte. Plus coûte. Donc on y a dit caraba chef d'œuvre. Tane remela ba Jeannette Bombole. Ba Jenny so qui a voyagé brusquement. C'est l'aéroport plein de bas fer rouge. Na koko rompre mokumbi ambulance. A même en soi-disant accidenté. Ba pesa bisonze la priorité. Nakuta yo avant au sala checking. Nani tela ye abete la rabatu so abete lo nzembo de abete ba santé touché abete ba clin d'œil eza ba nzembo ma sécurité eza ba nzembo ye tikali ya vie voilà yango bo obete lango ba conseil bo lango ba contrat bon ye kutunde azana papa chéri ba lora ba luambo ba lora ba tabulei ako bisana album te kana ba oya sala wana ya ko to betela yango to kendela yango ba mikili ni nango yo sala ke soko zui disque oya ba ombeza ki comme on a dit album on a dit album ni comme on a dit bon so zo album ba omba oui ba kipe yo wani ko mata ezaki na permettez-moi ezaki na à lire mon sousou mais aujourd'hui ba de matché pourquoi ba nzembo oh c'est vrai que papa chéri bimisi nzembo il faut accrocher tika mais pourquoi par rapport ya ba disque de tangi dans le bas de match pourquoi il carrément musica ni entre mers. Non mais balle de match eza ko émerger bien yo mo yo ka balle de match générique ni l'église buka mais bien vous tellement en générique pourquoi pour ta changer belé générique l'église générique je nzamba zule mais zobeta lulendo zobeta buka et puis ba chana bino to loba elle gars zobeta 50 ans 50 ans zobeta nzamba sega minyo maniata nzola ki sombe zobeta banzembe zane zobeta danze eza politique mo ko kotaki na réaction de konanga politique mo kotaki ya ezana ba artiste yo ba koma ke afutaka na ba batu ba fingela ke batu ba artiste mo ba futaka batu ba fingela ka e batu ba futaka na ba DJ ba betaka musique ya batu ti ezama ambassadeur boloba ben oui to bo kanisaka to kansande ni comment te ke batu musu ba no fingela batu ba arriver ça ba ngomoko ezana ba DJ o ba futaka ba ngomoko beta te artiste vient dans la boîte, il n'a même pas présence sur artiste. Dans la boîte. Patron a respecté artiste wana. Abi ke wana chuda a respecté ngai. Pesa chuda de bouteilles à champagne mais yo DJ ba futa rayo. Il pas artiste moko donc robeta même pas nzembo a chuda. Est-ce que il y a langage mot de benga langage. Bal de match langage de la rue. Non, langage de la rue. Bal de match eza album moko trop costaud. Bon makambo ya ko zwa bato sangisa bato ba fingela kayo bato mutu musu ba zwa bato ba fingela kayo bato d'abord on a BCBG bazate na BCBG ndeti na ko finga mutu ayebi na finga mutu azo finga na ba insanité mutu ayebi na ko lobela ba vie privée ya bato na BCBG ndeti na BCBG ba ka MC ko répondre ko éclaircir bato. Non, parfois vous avez choqué dans le langage, parfois vous avez choqué dans la réalité. Mais tu as choqué pourquoi? Tout le monde est choqué par ça. Tout le monde est choqué pourquoi? Et ça, il y a un icône de papa chéri, ba Vincone, ba passa jeunesse d'abord au bimba na recépel sabato. Ba bini sa mokili trop. Abana artiste mora ya ana besoin kunda batutu. Donc ba beta so musique ba tututé. Ba papa chéri ba kuta ba velo ba kuta ba venioche. Ba respecta bango, si lelo ba respectera bango, ba venioche. Ba respecta ba vieux volo. Ngana minute ndio na yabo na kara na to na yo kana ka musique avec ça bangwana. Yo. Ben oui. Musique nani? Ça mangwana. Ndio yo na kara na samutu kana. Ben oui. Ezani CD radio to. Te na to yo ka na CD flash. On a mon atie na to yo ka ça mangwana. Ayo moko yo ka ça mangwana. Do yo moko taza encore. Atuda. Donc langage no ba oyo to pèse en quelque sorte ko follow des raisons balba yi. On a raison. Ah. Il y a pas longtemps de ça l'émission Marabi. Les artistes morts au Congo faire nuit artiste. Il a totalement raison. Mais artiste dans tout le bagage artiste
oh bozo croyez to bozo supposer to bozo kanisa azaka victime à succès na parce qu'à l'époque papa chéri ba simo ba comme ba succès na ba te victime à succès te papa chéri victime à succès te bango basala ben dombi baba bisa ba bateau Titanic na mokili tout ça qui va dire mon bossa ezo ko capocheter te bango basala ba succès ko te plus que succès bango basala nde ben dombi ba mulolo baba bibisa mokili bango ba kabolisa ba famille ramena komi lora matonge kabona komi lora banda le kabona bango basala ben dombi mais ba mankaka ba viete ba rapena ba vie boule ke ba venir sur ba kundamate mais kunda mutu na live kunda mutu sur scène d'être ngana ko yemba banda sikoti lobi okuna zoyemba ka yemba na ngaka mais ce qui est bon comment artiste mo na ko ngafuta mbongo o peut-être ayebe na sima papa chéri o ba déjà ba beta na musique ba we raté ba JBT ba velanga ba kuliti na biso na moi ko leader ba ngana pombo c'est que artiste mo na mbongo belé comment mutu mo ko ba na kompe tous les déjà Congo ni bo ba kafuta ba DJ ba beta musique musu te ka musique ebongo ki motema mabe na ba DJ mbao na ba DJ mpiaka o ba kopesa biso $500 $300 par mois abi kana zoka $300 $500 afute la même chose ndako ne mo ya $200 pour finga ne ka bato ba eso pe ko memo pe mikili na mafinga o finga te tango do finga na siko. Est-ce que aux autres tombes la culture la musique congolaise mais au kunda culture la musique congolaise oui ah autour de moi moto tu na mission na le pour pisser la musique pour papa chéri mais quand on dit papa chéri toquer na ba détail tout question na ba détail aujourd'hui sincèrement sans arrière parce que sans polémique est-ce que tu peux non vous voyez ça biso que balle de match il y a 10 chansons ou 5 chansons phares au dagi soki ni bani ko nyata ba télé la balle des matchs la chanson phare au ba tu que banzembo e kumbara balle des matchs générique bien moi c'est banzembo na binos oyebi ke ba album na ba album e ko kana raté balle des matchs za album moko et salami na ba condition bien zappé danser mais ce que yo lobi to betaté té na lobi ce que lobi 10 chansons selon you na tuni ba chanson phare je te que papa chez ça bimisi disque ça ba chanson phare zo la na ngo il y a des fois de ba disque bindam so moi 3 chansons 5 chansons mais ba disque na ba disque pe ko kana na ngote papa chéri ba kati ba bokoté ba longolé mongongo té donc il tobi sa 3e volume ils appellent ka balle de match na isilité ou bien muta komi ba nzembo tour à sali choix à sala choix bien té te banzembo na yoka banzembo na yoka ngope na cha album yoka ba texte nzembo na comprendre que ba suka na bankunga ya on a besoin que ba album na ba album pe ko kana kati voilà toujours il faut na yo atuda oti on lebelika moi mutu ya papa chéri ya des fois ya mo comme les caramels so mutanga yemba ye anga sali mutanga yembe mutu so nga yembe nzembo ale caramel ba 50 000 ça veut dire to le ba ke lelo pour na yemba mutu 100 000 150 000 les gens ont le côté na combo et artiste na valeur artiste les gens ont le côté et dépend de valeur artiste ngana yemba Mamadou Aricho ngana nga tuda pesa nga 10 000 balles abaksela nga $2,500 par mois si na PC mbote à passant mama bibi chamala ngana JBT je bada papa chéri bosco nzembo 100 000 ngo ezala couleur ni ezaka boyemba ka chéri ya et kana bolela lela banzembo nzembo oso ya 100 000 eza nzembo ya ndena comment de poésie kiminga président Zaoul nzembo boyembela ba dia ba 100 000 eza na qualité ni parce que no moni dika ba 100 000 créer polémique ba babi même hymne national mutayemo ba 100 000 te mutasanga ba 100 000 te même bon ngana episode 100 000 te ngana episode tango tangi 50 000 ngana episode M sukuto dela et dépend na charisme artiste na personnalité artiste voilà aya voilà as-tu la tozo volé malé on le dit papa chéri basala ba œuvre et le tikala sans arrière-pensée tous en respect na bango mais toi que moi mke peut-être so ngana moi mke balba l'état passé yo bien ngote ya bito yebi yo bien ngote na sala ba daniko na yeba bagi mokonzi a motema na ngai ya mawayaka e nakokaka na ngai kolinga lisusu te taninga abersa ba mitema bato taninga dorlota ba mitema bato na yemba ba nzemboloka ba Schengen daida Jésus ava kufatikela kibiso nani na yemba ba tuna kae
tuna papa Magouche champion du Congo yo nan Paulia obike Paulia na akine banga mona nana yemba ba omba ya bi Paulia na kende wapi Paulia na nana yemba ba clin d'œil papsona izabonga na lelie bolingwa ba coin dépassé époque ya balatre d'amour révolu ma petit dragueur plus jamais révolu na yemba banzima Paulia na kende oh Paulia wana mona suite parce que ça le losi ba de mato chebo tena ba disco biloko wana ka ezana pe biloko wana pe ezana ka ya mystique na balle de match wana basimbi piri raisonner simbi piri quelque part moto oiseau souffrir famille pauvre maman côté ka parcelle familiale pour sauvenga comment na biso balocataire yoka ba texte sabu oui oui Atuda na bien bon toi qui m'arrache mangonga est-ce que aujourd'hui il y a 21 ans dans le BCBG, il y a 25 ans bazali, il y a 22 ans bazali, il y a 11 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans bazali. Mais en réalité, c'est génératé, si on a peine avancé, c'est génératé qui est 21 ans dans le BCBG. On pense qu'un jour, il faut faire la carrière, parce que il ne va pas chercher dans le kilo, il ne va pas chercher. Même ça que le mot dans la vie, chacun a son tour chez les coiffeurs. Vous avez mon libéré. Ayebi tournaye, ayebi tanaye. Au moins la bateau balonga pe na tana bangote. Quand na bokese wana lo babimisa bato wana pe danser ba lelo. Mais après na bato musu babimaka pe na tana bangote. Mais no keso bazaki danser, lelo pe ba danser te. Au moins que langa za ba cherata le kilo bien bozo kanga bolita sa abimisa ba mission mususu. Le kilo tenga na ba revolver na nyo sur nzoto. Mais yana sa BCBG. Bon, ça la moussa na ngana pour notre tour na ngai ko kité na makambo oyo na besoin na sala. Vous faites pas ba rio té. Ou c'est moi ba te rio pas na tana ye ya chuda pe ya zana tana ye. Mais 21 ans d'orchestre, vous connaissez ça la carrière solo. Te na sala. Na sala ngai. Na sala. Nga kota wenge na 21 ans. Maintenant j'ai 42 ans. Je suis né le 19 septembre 1982. Maintenant j'ai 42 ans. Dans la mboula na âge na mboula la salle na wenge ndenge moko 21 ans mais des chansons surtout le ngoli moko des chansons moko pour une chanson et c'est ça la bien comment et l'autre hein sentiment pas l'aise et l'autre un jour dans ça makamna na robeta mbamo eloko moko kana biti munduki la musique à Congo des okende te faut yeba makambango faut yeba koyemba faut na savoir faire na yo faut omiyeba yo faut dans leke mon gorge ba betelo guitare tango yemba vraiment biso ce que tu as nango mais tu auras besoin précédé pour que tout ça tu vivras peu bien tout ce qui est malé bena sous émission 21 ans d'orchestre na tourner pas quoi faire mais est-ce que aujourd'hui tant au fan d'araboye sur au tali bandeko yo kutaka na BCBG le basala carrière solo balongwa yo momi le bagé oui président de dans le colazo bimisabata parce que bigi le soro tie papa chéri otie ventone awa côté Carabana car ça musique au bar avec une salle même na ba ko ça na république mais pourquoi pas aussi par de papa chéri moi te dozo ngaka na question oui na zone kawana dozo ngaka na question na bana to évoluer te toujours évoluer dozo ngaka na question na bon oye ba évoluer ki wana te soi-disant ba évoluer te wana et ça aime sous bango mais chance à mutu nzambe ye morayebi aime sous moi na o apa côté orchestre lelo Emsou massa musu pas coach orchestre lelo neti ba Michigan ba métro ba on ba yo évoluer Emsou a tout d'abord ko évoluer te mutu so coach orchestre lelo fusée de guerre a épée à évoluer vous comprenez donc il dépend de la chance à mutu makamane dépend de la chance à mutu présent ya mbio encadré na musique mais chance na yo ezate yem to peso chance mais bien on dit pour ça quitter mouvement mais tu es éternellement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. On a kakol na oumé le mouvement.
Tu vois, on a mis question sur question, monsieur. On a mis question. Tu as question sur question. La tenue, on a fait un sebondo. Il y a un oncle, oncle Massa. Mais il y a un cacol. Après, comment il y a ces mesures dans le cacol? La comparaison n'est pas raison. Tu as ces mesures dans le cacol. Tu as des vies, non. Mais oui, pourquoi tu as cacol les gens? Tant que tu as cacol, tu as maman, c'est Gemini Maniata. Tu as maman, ta génération, la bango, prof qui baisse. Non, c'est mon ballon, pas le roi. Non, il faut mon ballon, pas le ballon. Tu es dans le longo, tu bango, biso peut être qui peut le la bango, tu la musique. Et là, pour ça, tu as vendre. Oui, j'ai mis ça dans 3 packs alimentaires no kessa moto. Mais vous avez un chanteur, un noté. Kasi on a yebisé, on a un peu yebité. Mais pour ce musique, pour tu as des exemples là-bas. Quand na tiens ngate, Vejoski qui aime beaucoup ta a coufi na OK Jazz. Alongo il est na OK Jazz, yebisa la première fois ni à l'équipe Vejoski. Vous avez deuxième OK Jazz Attends, tu dois deuxième OK Jazz. OK, c'est non l'équipe OK Jazz. Attends, tu dois deuxième OK Jazz. OK, ça va pas. OK, ça va pas. Bang 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 bang. Et beta ratina ba aéroport na Nairobi. Wan aéroport mais musique et beta OK Jazz et beta aéroport mobile. Bonjour relève à OK Jazz. Et ça problème t'es ça musique congolaise. Il y a problème t'es. Les gens m'ont poussé. Ndenge ka yo mona. Moi dis que ngate mo tirer maman chérie mo comme 5 kilos. Ndenge ka yo. Voilà, donc bien le bolon ngate. Bolon ngate ça va kabla bi. Wana yo mto boule bongo. Ngala boule te batba loba ngo ya. Ndenge yo mto mona. Na leki taba leader rebelle balonga na oyemba. Nana taba peche belé balonga basala bokesa babenga nga chuda ya to yemba na yo yemba na ngai. Moi ba oser quand même. Quand même bango ba oser. Po yaki tourna bango et kokaki bakende ko saba comme yana episa ki. Yo tourner comité. Yo voyez parce que tourner na ndeni ba tourner ko yeba ndeni ba. Tourna mude ko katango yo ozit. Donc tourner yango ne ko. C'est que yo ndé faut oser. Au maison ici au monde. Bino boza siko ba jara bat balongol sa bat na bokesre ya ko yo moni ya. Na pekisa ki ekutu. Atuda. Atuda. Na pekisa ki ekutu. Atuda botika papa chéra ba respirer. C'est que boto na podium c'est boto l'image de Montréal. Amoni ba doa. Mago asali nini? Amoni ba mago. Bato batina atuda kuna ndo pesa wa conseil te atuda lomba na yo. Allez, toi donc on a sous émission atuda. Tout ce que na minche otanga ba ça so de asine. Lelo li solo ya ba arena. Li solo ya ba arena. Ma solo ya ba mamba ba tchadati. Nabi ke buta ke États-Unis bo beti, mais aujourd'hui en tant qu'en réalité lelo li solo ya ba arena jour avant mususu tous la camp. Papa chéri peut appeler ça sur ba programme ba arena. Tabso beta Zenith bata ba arena ba beta ka ngote bando beta na bokesra bato. Bon peut comment on attend na bango ba yo beta ba Zenith na bango. Tabiso de beta ba Bercy ba Olympia ba ba arena na ba beta ka ngote. Ya ba grande salle mythique. J'en prends. Tchadat, tu peux te donner aux États-Unis. Tchadat. Bibi c'est d'abord intégré par concert non. Et de bêta déjà. Bah image intégré par concert monsieur Bibi. Ben oui, et bêta autant quand on internet sur mon nom. Ils ont bêta image intégralité par concert na biso. Aux hommes oh na we go ça bêta que ça ba combien de personnes à États-Unis pour nous qui là. Et ça ba grande salle. Na ba grande salle, na ba salle monsieur ça petite salle, na ba salle monsieur ça ba grande salle. Et ba salle de fête. C'est ba salle de fête. Oh, bah salle mythique. On est dans la salle de fête. Tu as quelque chose de papa. On tout c'est ni tout ça. Tu es dans la salle de fête. Pour du coup moi ça va rien. Et là la salle de fête, c'était la salle au cas bango ba kenda obeta pe na États-Unis wana. Na États-Unis ba beta na ba salle au cas ba Zenith te. Ba salle bango ba beta na États-Unis yango pe besoin de beta na États-Unis. D'abord to gagner parce que to beta ka Zenith carton. Zenith carton. Ya bongo isalati. Tchadat. Tchadat tango yo be tchadat c'est ba vie privée na. Yo tu ça va tout date. Barrer les âmes voulaient se me belé. OK mais tchadat yo faut tchadat ya ba vie privée na yo. Faut tchadat ya po na yo, faut tchadat ya ba me belé ya vie privée na yo. Yo tu ça va tout date yo zana. Na musique yo zana. Dete mtaloba ba tchadat wana. Nani sœur na biso na o poli wana. Ye fina ezaka azan orchestre après manquer à longo qui orchestre ake kuna manquer après longo qui orchestre aza kuna ndenga do manquer azo lukaso qui orchestre tant on a kenda manquer kuna aza le côté ngana leke na six longo qui orchestre yo kenda ka pour luka ba poto yo manka ka bato yo tchadat yebe tchadat ya vie privée na yo nzora ça ne dérange pas non qui nzora nzora faut tchadat ya qui impolitesse na ye na qui lesbienne na ye na qui vie privée na ye Atuda, ok, nzora be quoi ça le hein
Et soit Gibino, ça dit quand Gibino, comme ça dit Zubino. Nzora ndenge azana aza très impoli. Aza impoli, impolitesse. Bon, ba une impolitesse na internet. Banzora wana. Mais ayeba ke ndenge meme la vie na ye aza pe na koko, aza pe na mwa na ye, aza pe na ba cousin na ye. Ape na maram na ye, ape na mwanda kuna ye wana papa Chira sombela ye. Oh lela que moi aba soma na mbongo na ye. Ah papa. Ya na mbongo. Ah papa. Mtaba soma nda na mbongo ni papa Chira sombela ye boda gentiko. Sika ya la taba couper na la tara. Bino mo good na matanga bon ça sert à rien mais na tout monde matanga ya Jomo Lex ba te bele ba lobi le ben kragi makele on était là. Sika ya la tambulo ba couper na ye mula la kufa tiki lupango. Mutu so tiki lupango na ye atatongi atonga ndako. Atonga ndako mo ata ya mabaya ata ya manzanza. Mais atonga ndako na ye lupango na ye. Nangam na futela na appartement mo $500 na muta tonga lupango na ye ala na emso ndako mo libaya matonga lupango na ye ngana ena leki ponga garantie ko isila babengani ngai ngana ena leki ye ba bula la babengani ndeni ba bengana ba ne tout tika sur la Jomo Lex parce que c'est combien magna matanga ni to betango parce que ça mo te bele passe mais yo de banzo a sombal pang na BCBG mbongo na sombal pang ba BCBG ko betela ngama sola banzo ra te ni komona ti ka ye ka sala ta ba ça soit gimile ngama chada na FCO ngama chada na barena te ngana amona ye ne politesse a sala sala si ka ye ala ta ba couper na ye na ba bloko na la takana ni ne subino mago vous êtes choqué na makambo ya mwana chuka na FCO choqué bino si ka nzora ala ta ba couper na tuni parce que dans moko ba makambo zo créer ba makelele yango subino maman nani makambo mwana chuka te mwana chuka da des petites sœurs mwana chuka da petite sœur soka botana patron eza ba réalité à vie eza ba réalité à vie et en plus mwana bawanga na mwana te bazwa mwana babala mwana za rashibiso na palin mwana za mwana biso to koloba mabe pona mwana ntsuka te ada petite sœur to zalaki na na lisano si ya longwa batika ko chaka ye maloba na munoko aya ko loba na TV et pas mutaba couper wana achuda atika ko chaka petite sœur maloba na munoko aya ko loba po mwana azana kati mwana kitoko boko de mwana ntsuka za manipuler ndongo zo monela comme si kita nazo manipuler kasi mwana wana ba couper minini wana je ne pense pas que tu as la vidéo Nzora Dobi hein te Nzora c'est la vente ko betela nga masola ba Nzora tenga na musicien nga na ko vanda te to solo Nzora isa peu 2 minutes na lobi hein c'est là non to 6 na biso émission yo me dépengé pour nga tengo mo toi c'est OK longo longo kasi longo yo tengo mo longo te no longo la te papa yo me tengo na longo la accord yo nga seni accord yo na seni papa ango vanda ce qu'on a na fandi la ngote yo me dépengé on ça dit ça il sera tchalete soyez bino ya otesa nan date ye fois ta date ba règle na ye na ba ki lesbienne na ye ya otesa nan date nzambe na nga chuda ye fois ta date ba règle na ba ki lesbienne na nous papa to banaki beto si ça bien pardon de soi na te na le bien soki ya solo bon là on a soki bon ça ka soki parce que je suppose soki manon tu vas gile qui non propre réaction nga na makambo mwana tsuka à 30 ans d'âge mwana tsuka 30 ans d'âge to kokanga no te to sola calme mwana tsuka 30 ans ngana bi mwana tsuka koleka yo mwana tsuka 30 ans d'âge mwana tsuka mwana na 9 ans c'est ka bota na 21 ans mwana tsuka longo na wenge grande fille déjà là ta kabelo mukolo tant makambo wana ba alo bana TV na batie yango na munoko donc to le capage wana ndana 30 batie malo bana munoko boso bacho malo bana o ka te petite sœur alo ba ke ngai pe na papa donc ya ki pa makambo te mukolo za kanois donc il y a qui par ma moto robeta li solo moko 2 mois 3 mois 6 mois ti yo moko le bien wa do analyse il y a qui par ma batu dia sala batu mabete batu nde ba ko sala mabe ya sala batu mabete achuda na loki makambo tu nga achuda na loki makambo tu makambo che comme boye mana chuka ba azolo bana be mission na loki makambo tu quand c'est ça mutu na bino na ba ada kilocha Adidas na Timberland. Oui, ça m'a bien. Oui, tu m'as dit que c'est une mission bien. Nous aussi, c'est bien. Au baby, c'est une mission. Ça veut dire, on a dit comme dans la 30 ans, bâtir mal pour mon nom. Comme tu déclares pour la vie, nous va bâtir mal pour mon nom. Et bon, on sait que va payer là que dès que va payer le palin, dès que n'a pas besoin de Kinshasa bongo. Va payer vraiment palin. Petite sœur, qui peut âge mort payer moi mon qui mère na yo te ka palin comme au Kende Bachine, au Kouyi. Est-ce que vous avez parlé dans la zone de Kinshasa na $70,000? En plus, vous avez le tata moya muluba, bon, wana ko longo lango, ada petite sœur. Tant que petit comme mbao, bide boy, yo za mbao bonde ni ba choma loba na munoko, yo loba maloba na TV.
To si c'est mission na ngo na sujet tu na bien suko mama zambo te ko neni komba zambo te ko na maman ndeni. N'importe quoi. Ah papa. Papa. C'est n'importe quoi. Papa. Zambo te maman. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Autant de vidéos dans son robot. Tu blagues avec moi, on boxé, ndenge zaliawa, ngai na kuluka famille wana ju. La bengo jibe mpiana. Tunanga naza défenseur yaba miner. Que nous pouvons passer à défendre les miniers. Na bengo na komuno jibe mpiana. Hein? Tout na yo sala tano ko na se ya bangi, na se ya zododo, tano ko violé moi na bato. Les bomba na bengo jibe mpiana. Dans un défenseur yaba minier. Na kokote na association où yaba famille yo ya famille ma viola bango na okoma lobby fondation na ngai kokoma et kokote sa kombo na yo jibe mpiana. Kenda ko funanga. Hein? Comment aujourd'hui la fille a commis des mukolo aza soumis azana droit azana temps ya kufunda ye. OK. Ah oui. Oyo zali dernière année na ye yango yo. Soki année eleki de ça a toujours 10 ans. Azana temps 2024 jusqu'à la fin. Azana temps ya kufunda ye pe bakanga ye ba arrêter. Déjà na suis avocat, Dans une déjà avocat, dans un 3 avocats dans une bango autour de la pouvoir jibe mpiana okozala arrêté pour un viol. Ozala ba fracture belé za na katuana. Fundanga na ko se présenter ce que Congo a autorisé ba violer ba mineur, je serai arrêté. Mais ce Congo a autorisé que toi Laurent Sokoko, Hassan. Oui, il y a papa chéri mabe. Laurent Sokoko ndemna yemna na zoba. Laurent Sokoko ce qu'on a sur la Laurent Sokoko. Laurent Sokoko moni yo Laurent Sokoko. Laurent Sokoko ce qu'on dit que aza zoba. Pour nini Laurent Sokoko quand on dit que Laurent avait mon mécène banini, muta bando soutenir soit disant fait l'absobo quechua yambo. Arrivé c'est Laurent Sokoko. Veuillez comment porter parole. Laurent Sokoko oza kiol oza zoba. Laurent Sokoko ndé tingam Laurent ngala ko choquer. Na kenda ba Luanda ya ba enete nga yemba Mamadou Arisho. Ngana kenda parler avec Mamadou Arisho. Aka belanga ba 10 000 balles ba 5 000 balles. Laurent Sokoko ngana yebaka ye alaka mutu ya vena to sam titre. Mudala la tête Laurent Sokoko ça Laurent Sokoko faisait zoba. Okomi bina kio lokomi zoba. Mambo aza zoba. Na télévision. Ana benga na TV aza zoba. Moni ozo manquer na papa chéri. Hein? Moni nda kuno mukio la tsaki wana jaune wana. Omoni ka nda kuno mukio la tsaki ya jaune wana. Ya loka flat wana. Ona na ba boutique. Ve wana la te. Na bengo kudu vie. Ana Laurent Sokoko banda vina 21 ans, agane vina 21 ans, so ba bato on so ba bato âge 21 ans. Nan. Papa Youssou Laurent Sokoko nini. Abaton comme on dit. Ah? Comme abaton on dit. Kasi tout ne so baton comme. Kasi ngana tout ngana camarade ni. Ah ça vient là haute. Ah bon ngana yebi. A vient nan. Ya vient nan Laurent Sokoko yo vient nan to sola no na bo. Yo vient nan. Ngana bi Laurent Sokoko. Achuda. Paul biga na mo le ti fa. Alors ba makamande ni ya vana na papa chéri te, papa chéri boaka yo te, papa chéri go vana mutu lo yo te. Laurent Sokoko za zoba yo kiol. Monde mi valeur, tout le monde a un finga yo Laurent li papa la gomme. Moni. Tout le monde a un fingo Laurent li papa la gomme. Au conseil la vena so ya mbokotine de la game bongo wanga nango. On a l'air te yo Laurent Sokoko. Ndagane vina 21 ans so ba 21 ans so ba bato comme nango nini tobi ba bato Congolo, tobi ba bato Kokolo, tobi ba bato nyoso za na maya fleuve. Bato na efanda na la kikivu. Oyo somba yo. Baba chéri na mbongo, ali na mbongo. Ah, Baba chéri na mbongo te. Aba pesa mwana tsoka ba avocat. Azana mwa kitso dinemo ya pale na ya mukia somba. O ala akisa na photo. Omoni nda kuno wana. Omoni nda kuno. O la akisa wana soit disa so nda kuno ya nda kote. E wana nda kote. Alors pesa mwana tsoka ba avocat, ya biwa viol. Non. Avantirer. Basi ça va maramna bango bazara nango. Avantirer. Na mwana siligia. Asiliki te mena expliquer pas zoba. Laurent Sokoko wa kiol wa zoba. Ngamna solano achuda. Allez, to si c'est Michel Lelo donc mon achuda moko ba chanteur à BCBG. Bon, vous comprenez. Yo Laurent Sokoko yo a plus de 100 travailleurs de présent papa chéri sans côté anda kunaï o a futa kamema ba mikili. Ba boko la ba famille na bango. Ya na ba travailleurs. Au conseil la vous vewa ya mbokotine de la guerre yo zoba moko bo Laurent Sokoko. Yo kiol yo.
to manqué yo tina sang yo Laurent Sokoko yo yo kasi yo mtana munoko oloba oyebi na pe koloba te yo kasi yo mtana munoko kande fungwa mapo oloba wazoba zoba yo pina mna vrai kiol yo comme talar ta biso to ya Luanda biso to ya Luanda wana yo amtalar te yo azana kinia au manquant président de la République plusieurs fois ce qu'on y a battu on a député si a député il lettré le roi il battu au député tu dois prendre combien de niveau au salaté yo namboko au salaté tu dois toucher ces missions ok toucher ces missions la personne mbote na vient na babi makumbi l'image de Montréal la personne mbote na patron na El Salvador de la Patria la personne mbote na Wenge Mobimba la personne mbote na famille Wenge Mobimba la personne mbote na ba na ngai Gelvine Franciel la personne mbote na baebanga nyonso balinga ngai na personne mbote na donc na rolo bani na personne mbote na Dadi Shabani na Texas Dadi Shabani na personne mbote trop na personne mbote na ngai belé na Jeffrey Nomba de partout, tour du monde. La personne mbote na Patrick Kaseda c'est la tête ndai maboko bank. La personne mbote na ngai na Igonzanga Mobutu, le dernier fils de maréchal. La personne mbote na ngai na Ridi Lumbe de Tsunami. Donc c'est ça quoi. Toutes ces missions, c'est la bâtie caméra pas non. Bafan na BCBG mourir bonne musique bandeko batalo peut-être ba moi choqué na ba dire na bandeko batalo. Vous avez un message à dire par rapport à Makambo de cas. Tu as un problème et l'autre côté, tu as un problème mon côté, bah fan de BCBG bah peu choqué, bah bien bah combattre biso depuis longtemps. Mais bah kokaka, to qui pas cabine, tu là biso, tu là biso slogan bah qui paye ayo, bo qui pas biso, to rolobate, bolingaka bolo bisa biso. Yo ndeti mutolora yo Laurent Sokoko. Ah papa, je suis ici, tu sais, c'est mon peut voir ça comme on qui paye ayo. Ils a featuring artiste. Ndeti yo pena yo. Ah papa, bah non tika micro on finga bato OK. Ngam na fingi yo ngam na fingi yo zaki zengi yo elokoti ngam na fingi yo zaki zengi yo elokoti o dorlota congolais ata moko te ata na nzembo na yo ata na mbongo kabila ye. Faut respecter d'abord les gars qui sont déjà vécus. Faut respecter bato basala makabu na mboko bat basepel sa bat na muyoza nani yo Laurent Sokoko. Aventurièrement bimika dans le néant au créer so bambriema obika toro muta créer bambriema biso donc na potote ça fait so combien d'années yé oyo qui est derrière lui qui est derrière lui hein yem tagina sima ba fait wa yambo yem tagina sima ba fait wa yambo ce qu'on va faire yambo na mona ndimi ke faire regola beta a dit Adidas Arena bonne chance à faire regola Adidas Arena et les gars qui toquent pour un grand chanteur déjà et les gars au bout à nous déjà donc il y a eu des ça dans publicité pour bêta dans danser mais il y a un tout à ça là biso tout que dans mikilité to bêta raté les taureaux là bon bah Arena avec le talaïde bonne chance na les gars ont bien courage donc le monde évolue allez tu sais c'est Michel Lelo là c'était Achuda donc l'air mort quand même faut accepter non bah réalité monsieur vie parce que deux ans ça donne conscience na personne dit conscience est longue biso dans la biso ba pandisa et dans la musicien dans la bateau tout ba ça la rapport na culture en mboka deux ans ça conscience ezonga na mituna biso donc TV za pona ko reformer pona ko cha kimia pona ko panza sango na nenga bien ndeto ba ka solo mabe e bana partout mais ba linga ngote alors il faut to contrôler mamto lo batuka ba makamba boye et ça bien donc nga dans les émissions na tali batinde ba réagir vis-à-vis ma solo ya mona chuka parfois ça nous fait mal mais to le bigage nzambe mo da mettre à temps à circonstance ça ebi maramone banane ko sukela alors ma biso il faut to respecter bato basala nzela papa chéri je l'ai toujours dit ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui na musique à Congo basala banzela c'est na biso pas zapé ndo na biso ata mona moi si mutu moto ngamo na passe yande ko mais bolo ba rapper ba vérité est besoin de OK c'est parce que souvent ga ba leader ne ba bimaga mabe to si c'est Michel Lelo merci na Bob na réalisation na Moïse merci na bande ko espace les Corneilles na commune na Kasavubu na avenue banali na direction Gambela il y a manger il y a boire donc na nenga ko sarante merci na biso na les grands paradis bonga papa na Geneviève merci à toi Jolie Zola merci aussi à celui qu'on appelle madame Aïcha Ndombe la carte qui gagne moi c'est ndama sana matière première ko bana cité likolo ana acheté Aïcha Ndombe na personne beauté merci à toi Jenny Mambo ya nakati ya débat quelque part donc la Warriors on te salue Jenny Mambo ya toute personne beauté merci na président David Mangaya merci na président parole président Zaoul envoie de personne beauté donc batasta après si peut faire nga tutu ka luchi mon premier match voilà akendaki matanga la mikili avait na biso biora ka Bombay
napesi bamboto trop Gisèle Beyoncé napesi bamboto trop Sergei Mignon Mandata le chef du gouvernement Jidel Loko Tramontina Amaska tout depuis na Caroline nga bandaka depuis na Caroline to Mutangongi Voilà. si na bakonzi likolo napesi bino bamboto trop en tout cas toutes des bonnes choses. Allez, rendez-vous demain sur la même adresse, Dembanza à London Télévision. Allez, portez-vous bien, que Dieu nous aide. Et puis bamboto trop na yo. Merci. Dembanza London